Salut tout le monde, salut les téléspectateurs, nous sommes à Idéologie TV. Merci à vous d'abonner à la vidéo Idéologie TV. Quand vous abonnez massivement à Idéologie TV, place beaucoup de news, n'aba information à bien. C'est bien moi, Marlène la tortura, autrement dit 1000 couronnes, babi, moi na papa, moi na papouche, non, ça a moussala pour bino bo peser terre. Merci beaucoup à vous, merci Bafan Nabiso, merci Nabino Babone Nabiso, de vous continuer à soutenir Biso sans oublier, na opé sambote nanga. Na ba parrain au ba docteur Marlène Nandenga Moussala bango na benga bango meilleur couple aux États-Unis. Quand je dis comme ça na olobela mon papa chéri boss mbo motema ya mama Rolf na kati États-Unis ba gros bisous na bino maman nanga loba nanga Marlène pesa bord to bazwa bord je dis na pesa ka bord po bango pe bazwa bord na saka Moussala ko bino na bo peseti bota ka be mission na biso na nko. Bon, s'abonner à Idéologie TV, Nanko, Idéologie TV avec David Ewembe, mon papa, papa formateur, Babi Boss Moro bien, na plateau na ngande bozo mona naza ana mener kawaya Babi garçon Cerci aye kolobela mingi Boss Maya sécurité eza entreprise ya Boss Maya asali entreprise na kombo ya Maya sécurité Maya Segur boya wana ebele bokozwa sécurité ya malonga. Pour la base na bino, pour la entreprise na bino, pour la misala na bino, et qu'on a bien. Mener Kawaya, votre garçon Cerci. Votre demander ce que tu me disais, mais à lui, ça dit que pour le Belami, boss Maya, à celle-là, on est bien. Faut te féliciter déjà. Une presa Maya Segur. Une presa Maya Segur, tout yeba. Na kata impreza Maya Segur tokokuta nini kutoka kie kuna na Maya Segur nini o ya kokeli po a zwa kuna na kata impreza. Merci pour la parole na premièrement na sur une chaîne na bisa Kitoko Idéologie TV abonnez-vous massivement na entreprise na biso ya Maya Segur eza entreprise ya minene donc eza pour na ba engagement ya bato ba na entreprise ya minene mo abouti ya habillement. Donc pour la protection personnelle nan ya mu ya ke ozana problème ya bagarde anda kuna yo contacter Maya Segur sali entreprise ya munene Maya Segur ezana disponible pour la protection ya bien matériel na ona momu contacter Maya Segur ba tout bagarde signer contrat bagarde baza bien armé na ona lingana tout na po bagarde musu bazana na bango ka ya fimbu. Maya Segur eza pena ba garde bien armé donc aucun na empresa au sali contrat na yo ba pesi yo ba sécurité ya ba pesi yo ba sécurité les aga chaque du mois yo kenda ko tout mbongo na entreprise bazana minute pe baza pe bien formé donc ba mettre même ba mettre baza pe bazana ba arme entreprise nous aujourd'hui précisément ba garde pour bien appeler les aga garde adu yango ba guarda ba segurança donc entreprise c'est tout exact ba segurança Maya Segur ezana contacter Maya Segur ya boss lui-même Abel Maya apôtre l'homme des actions concrètes donc l'homme qu'il fallait quoi il vient kana makambi partenaire na privé mais aina tina ye depuis appui azobakisaka biloko kana ninga mboka bezala. Par rapport à pour contacter une empresa ceux qui ok kuna na empresa zakara ok au sali contrat aux la garde mukino ezo occupé n'importe quelle entreprise aux ana pour ça ya sécurité ok na belle Maya non importe donc faut eza ouvert ya mutu ande yo mutu ke bagé hein aux ana tina ya bagarde na objectif nini na entreprise na yo parce que par rapport ya ba miyibi ya mboka nde ezaleli odini mutu azala wana mpona kokengela biloko na yo donc soki olingi mpe kaka nde oza mpe na kitoko no boye moko okengela yo na nsima aza na arme yo moko kaka esila to oza obisi na motuka ye aza na arme akokengela yo donc ça dépend ya chipon na yo kua ya epakolami na yo oyo omonaka na fin du mois. So empresa Maya Segur eza kaka awa na Luanda to eza ti na baprovince donc merci beaucoup mpona question nano question na eza vraiment kitoko tobandi projet sika pour le moment tobandi na Luanda nano peut-être oyo tokoévolue ekoma mpe international po Maya Segur aza guide nationalité ye mo nano Abel Maya kindodi aza nano donc para français
en français, à l'angolais, à l'international. Il est mon bon, c'est bon, et ça, Luanda, c'est bon. Mon toit, dans la province, à CPL, à contacter une chose, à peut capable de routine de lait, c'est que ça travaille dans la province ou pas. Donc, disons Angola Mobimba. Donc, ceux qui ont dans la Mbokani, ils ont poussé à la gare. Benga, ils ont affiché dans l'émission. Benga, ils ont la gare dans la province. Babanda, c'est changé par semaine 2 fois. Il y a la province. Ok, 3, lundi, mardi, mercredi, jeudi, zone du pays, c'est sans arrêt. Donc, il va bien armé. Il va bien armé. Donc, il y a des gardes, à l'aucun de la Yona, nous avons aucun de la Yona, on a des yé et ma boule est mais à la pour si on a bon, on a bien. Baza pena na mindu qui ont assuré pena que était la garde bien armée. Donc, dès que tu as précisément dans le public royal. Tant que tu as un porte, tu as un garde bien armé. C'est vrai que c'est la peine bazar. Il y a des généralement à ça ici entreprise là. Il y a bon bala de lutte, bala na tenue, bala na bouti le tout. D'accord. Mais la question ils ont maintenant au lobby la boss trop. Na kati kuna oza manager, oza litoya boss, oza lisa boss trop. Pour nous comprendre que yo pose engagé pour nous comment on va porter parole dans mon nez. C'est comme ça on va porter parole. Mais les cas où c'est si à des boyaux béningaï dans la porte parole à mon côté. Mais moi je n'ai pas bien dans le toi madame qui a partenaire privé. Yo mon nom qu'est-ce qui est partenaire privé? Dis-moi tout le temps. Donc on va vous dire sur la détail dans commentaire. On a peut-être comme une porte-parole au long chez tout dit le problème vous allez avoir bon on a na longue na royal na comme na porte-parole mon après comment na on bon moni ao na public royal vous avez océan c'est un moment donc il faut à moi ba semaine na moi mitini donc c'est chose à prendre ya cavalier solitaire hein le sénateur Paul Kibili hein quand ça s'appelle comme ça hein aigle donc il est aigle cela peut même naé il faut avoir une vision donc cela peut même ya sénateur de on a vu Ernioso donc cela m'a été ceux qui confient pauvre aux apes même sénateur quand yo monde de puis quand on a pas problème oh tu es en arabe pour appeler bah vu que ça la ming n'a trop de problèmes trop de rendre c'est wana eza de la rue les ont dit donc eza ba o ba to kanisaka donc tout ça peut même sentir que qui est sénateur pour le public ba o ba kenda baloba ba banda ko loba peka lokwa mais tant ba kenda ba changer langage o changer langage dala o changer langage semana nga na kopo oyo za mulai zo ya bino jonga o di matin mais le cavalier solitaire kindoki on a dit posana noir posana on a royal oh mais il faut pour misaye pour nazana posati on a loba tant po okende obeta biso mususu nde ba o wana pe ba koma obeta beaucoup pena c'est loyo Marlène quand lozo ngi di saboter na beaucoup na cop na biso so longo o saswa la place ici na sala place so o kanza sala ngo deja wa bino ka bokina ngo bongo na bona nga na osana nga polémique te mais ba place eza so lo bina tanga na bando tanga na nga pe ba place eza bona Luanda place eza kana royal bon c'est loyo na Luanda awa na milieu congolais po ya na congolais te na milieu congolais et si gani oyo do comparer tout le royal na isika oyo kanisa wana ezati nga na kanisa na tangi te yo lo banga na te poko fo ezala awa isika mtu ezala raté place eza mena c'est que yondo kota ba kota na te po bwana gani dal quand ne babenga nga barman naza vrai barman ya solo to mona nga boy donc na kopo na yebi yango trop na yebi kopo ndezala ka buka na te le mot te bang santé na sala kopo na banengo depuis na yango la na tamboli trop mais awa dal awa na kibutu dal ngamusala tu o epesa mo na sala ngo na kibutu yango pepe sabi epesa mo de lukuta muta yebi soke kibutu epesa mbongo en tout cas na c'est mouvement bato bota la biso ko tel commentaire kibutu na mboko epesa mbongo baninga bakendele ngo bapote yo obo yango ngamu de soke epesa mbongo te mutu okosila beauté na yo ya nzambe oyo
akela yo etikali na bote ya poudre vous comprenez ya mubu ya mukolo asaili yo ti suka obesila ndeni atile bilamba na mwa mali mubu ya lokuta na baketi abengani siko nga siko responsable na tutela parler na se positionna na condition esa kibutu na ndako wa nani kasi okozala no chez yo me bafutelo ndako yaka kibutu momi moko te awakatela 180,000 kwanza ayebisa yo kete ke ndako na bila lisa zati oba ke poto na mbonga basi basala epeka kibutu sikoyo ekanga na botama nga mo mbali kani babotanga kani nazana nga na kitoko nga na kisala kibutu na ndako ya sonsek kibutu na nani bebe ata yo moko kibutu wana eputa elo te namona omone devani no boye après émission tolobango te na ndenge ya tvp amtosala esepelesa nga ozala ok tozonga na sujet na biso tolobela mingi boss abel maya na entreprise na ye tolonga na biso na sujet na mpo ecreye bapolémique nga na fingi na nga mutu te nabengi na nga mpe mutu butu te nalobi na nga mpe teke bokenda mpo to na mbonga babutu natangi na nga mutu teke azala butu nga na osola na nga na garçon sexy selon nous masolo na biso tozongela sujet na biso ya impresa ya boss maya segus po nasinga onate donc nakanisi elo momo moni kombo wana ekai butu nangola bafinga kona na bafokonta facebook adolo ebele mais un vrai butu okovera libanda te ya kibutu mobimba panda inane neti yo sambwa na masolo ya lwanda owakope na ngai donc bataka moto oyo donc je vais se faire voir quoi donc ngai tellement na sera confort na ndenge na nga donc mutu fatanga ka na finga makana ba n'importe quelle fille oyo yebi ya ko tele benake oyo na kubokola ele yo tilobi aliaka melaka ataka be na mutu notamment moi ça le nyazo manki sikoyo kwa nini mutu adi mausala panda inane alala pungite ko vera libanda oza na royal air nyonso ndako na yo kenda yo mo sala iner du temps ya kusura usande bien mo sande ketcholomo na yo lobi nyonso te pesa mbongo oza capable osala atape ke nini wana sina kibuchuna ni yagete mo ana makambo wana nga na ngina loba na yebele ongoloba na ngina loba kinoko ngaza ndoko plein wanoko bien sis ko ki wana pe osala te wala te pongwama befo kibuchike wana oponi lo butu opwe ekasi na betu nzambe wana mabe siko buchuna no yagete mo ake wenze ayelo chombo bien ayelo mo parfait bien moi dit ma basket na ndino sala ngutu yagete otikali yo na yo na ndoko mo wepe no ko kwa yo omonde ko sa ilo ero mina en cop wala bino ba jeune beaucoup mo la cop en fort na yebi belé wana bakunanga na yebi belé kana edi stuga azaka nanga be na tanki coach oya yo te comme exemple yo kana ne bishop bila za kwa coach nanga na ndinga mboko bishop yepe autorisé menel sala buzo babongo mais na famille kawaya wapi so bon soko sola bien na vie o c'était vie bishop ndeza na petit no na vivre koto na lendi ye pa peso ka petit na ke na ngo boy poto lia bien Marlène la mener cadre bien na kala caméra besoin bien so na bani na parler 4 jours na unité assez trop pour belé poni na poni o bien nga sirène o bien nga pédé à ta famille ada c'est so tellement na ngate trop comme ça la té na tia boulot liboso siko pa na osala ngoto bona mona mbongo o ndo dulu na osala ko pa te eza masumu okotali felo sele yo pe ko mona d'essence nunca ngala mongo siko yo za mongo se yo ne fo bongwana ina ko kati yake ni mwasi boy na ba asopelo masanga mwi no mwasi abeto bambata ngabe na linga noko so ngabe linga ba bebe nga uti kopi na nga babumi lela ba noko fa ko kati ana ko kati yo bena ka ndoza no bena bena mitenge ka ndi ondi sango boye moko abenya ko na lolenge etinga pemba abecho mbata ko bato za pe plein na ambiance asibilo masanga pale tsanga bato ya yo mwasimanga oninga ngo sikoyo atake ko pneso pesa mbongo wana te kibuchu na ko sala te ko pana ko sala ngoti parce que nzambe
apesanga maboko apesanga mutu nana fox kupana nana botamanga mo mwana mbali na kati ya wifi nana charge so koti na bapotopoto obombi kombo kawaya. Ok, merci beaucoup garçon. C'est que tous dans le sujet la vidéo tu le bela empresa Maya Seguro ya boss par rapport à Nia Soto le bela pour na empresa mutu soka lingi a contacter boss ou bien a contacter société il faut aller quand la directive il faut asala nini pour akoma jusque na empresa Maya Seguro. En tout cas pour na contacter Maya Seguro David Wembe hein pas formateur il faut aller donc bien tolo abi niveau TV kindoki idéologie TV David Wembe azawana contacter David Wembe Joel ya iswa non di niveau TV non di kona azawana donc contacter David Wembe idéologie TV papa confort espace confort bikolo ba bien na site ko contacter ka bango contacter Mene Kawaya bitoi babi aso kuti mambo abi ezali donc ngai so we para ngai c'est que to mambo ya to chato komana signer contrat ava bossa yo kango et na bossa ni te maître méchant ou va charger ya makambo ya Maya Seguro ni on a été aux alawana contacter maître méchant donc main droite ya boss maître méchant zawana donc contacter maître méchant après ça dino ba nyonso ya Maya Seguro. Voilà, on se retrouve dans ça à contacter une empresa ya boss Maya Seguro. Numéro est qu'on a affiché bien surtout bon on a numéro ana. Bonheur Kawaya biso to comme na biso na suka. Moi ba dernière mon ayo pour to chuter na émission. En tout cas émission na biso eke bien makasi. Na pesi mbote kaka na ba dosto balinga ngai. Na ba oyo ba finga nga trop na internet. Na la bino na le mabino te ko finga na ndemu to sala nga na toujours garçon sexy. Ça n'était Linda la baronne. Ma sœur à moi-même donc toi sala pour nga na beaucoup Pasi Kawaya. Moi si donc la patronne Pasi Kawaya Choko wana nzamba kabe ya ofeli mbungu eloba. Parce que c'est la Mene Kawaya. So tali moi si obinza me merci. Na suika na quoi. Merci beaucoup. Tokomi na suka ya émission na biso baboni no soti ya Idéologie TV. Bota la émission, bota ba commentaire, bota ba critique na bino et ça biso bien. Ngana na batute so na bato ba d'anniversaire ko souhaiter un problème tiens. Et en tout cas, joyeux anniversaire pour tout le monde qui ont fêté l'anniversaire pour par la journée d'aujourd'hui. Na parce que nous mamote belé heureux anniversaire de la part de Mene Kawaya. Ba tout va ça anniversaire lelo motama ilom pour la bino. Merci. Yeah, merci beaucoup. Comme la vision na suka, bon s'abonner massivement à Idéologie TV avec David Wembe papa formateur a formé qu'à la torture en Zambé 1000 couronnes babi moi na popa. Bino bolinga te, bon s'abonner massivement à Idéologie TV et bino subanan ba bien ba opéser te to saka be mission to taka na YouTube pour botalaka na nko. To saka be mission to taka na internet botala biso na nko. Bo s'abonner pe nanko nani garçon chamona ninga Turquie babi garçon chamona na kata Turquie mener a pesinga kombo la tortilla lobim garçon chamona kata Turquie ba gros bisous na yo ya yo yanga te kasika bo so ba passe ya ba makambo. Merci beaucoup, bo s'abonner massivement, à la prochaine, bye.